Mbote bandeko balande na yebi ke boza toujours ebele la confiance et fidélité oyo bopesaka mbunda ekolo parce que boyebi ke tosalami vraiment misala ya kitoko oyo permetaka ke bodécouvrir na bisika oyo esengelaki te bodécouvrir par rapport ya batemps na bino par rapport ya baemplacement na bino par rapport ya bacondition mosusu ya kotambolela na biso tellement que tozalaka na beaucoup plus basé na bainvestigation tokotaka partout pour faire découvrir bino aye basengeli okamba Congo lelo oyo et surtout beaucoup plus la deuxième mandat ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo banani ko azala posala bango banani ko sengeli ba travailler na ye Congo kene liboso monde ekolo totambola plutôt ko découvrir les sika beaucoup plus très important les sika oyo ezali ya ndeko boyebi to yamba ye tulukaki vraiment to découvrir réellement qui afanda kawapi asala kanini musani ni oyo tout elango tout chaque fois jeunesse moderne parce que jeunesse moderne yango vraiment ils allaient vraiment bien, ils allaient vraiment très bien organisés pour Baba qui mon ami sondé yango katara makambo mon mboka Bob Gegombe tout le monde mingi maître les allaient présenter jeunesse moderne que yambele ben monsieur Belé mais le oyo il vraiment que tous solo la naina et sika oya zalaka pour découvrir encore beaucoup plus de ça salaka mon mboka maître Bob Gegombe bonne santé kimia ndeke dewa kimia pe na mabota ya bakongomani nyonso partout bazali donc c'est ça kimia na ngande na sepeli boyamba na temple la jeunesse moderne du Congo c'est quand même surprise on dit makite to ya pe komia et ya on a benga goza journaliste d'investigation donc c'est ça investir na likambo ko kendeti na suka likambo ko yeba nini bandeko bazo sala pona ko promouvoir jeunesse kubikanga mapiki vitu kubikanga mikaka la jeunesse moderne vraiment pour éviter pikanissement d'abord et bon eza que toza ba citoyen ngana linga beaucoup plus ko respecter devoir na nga citoyen ko sala nanu pona mboka après réclamation après net na domaine militaire balobaka na ba exécution d'abord réclamation après nga siko na sala ke na sala na devoir na nga étant que citoyen après droit na ngai na koya ko réclamer ngo sima c'est ça être un citoyen congolais faire d'abord ton devoir après o mususu totala sima c'est ça donc eza posa ya kolinga Congo bolingwa Congo na motema passion de tinda biso to sa makambo to relâcher TV binde to banda kala donc to relâcher te malgré défaite mais toza ko yika mpiko po to yebi likabo eza o nzamba pesa po to fungola jeunesse na biso mwa makanisi po eza ya kolala. Très bien, merci beaucoup les amis. Moi, mboka maître Bob Gegombe, vous découvrez, vous monouez, vous monouez la capée bien à la télévision, la chaîne de la Kalaka. Il y a des discours sur mingi que vous avez rappelé net en bakaï. Mais les autres jours sur la nuit, ma comme une jeunesse moderne, mais jeunesse, azali au Congo et lobby. Jeunesse, on peut le haut et seigneur Abuja Congo et Zalapé Congo et qu'on permettre que le lobby et les Kalelo. Comment on a osé les Kanaba Ngambo, on a la S de République, avant tout côté vraiment, la musique de jeunesse, côté à bureau, dans ma quartier Zanango. Tant le lot est un beau cas d'abord. Nous avons fait la moto kuna, Bangouna, Bazo côté la Bissou, à travers Rwanda, à travers M23, donc les Congolais, pour voler les Congolais, manifester comme ça les Malais partout dans la quartier République démocratique du Congo, partout c'est parce que même à Kinshasa, même dans le Lubumbashi, même à Grand Kassai, tout cela, même à chaque petit va marcher autre tout cela. Tout état de présent jeunesse moderne. Quand vous êtes tanné, vous devez faire la Est. Autant va manifester Salema. Dans nous, c'est tout lecture pour ça. Ndeko dewa lecture ezaka ke eza honte na biso ba Congolais. À chaque fois toujours pleurnicher na likambo ya Est oyo ya Rwanda. Chaque fois toujours pleurnicher Rwanda zoboma biso. Toko même ko ça ba geste na ba télé na ba stade de football ba nini po Rwanda zoboma biso ba communauté internationale ba côté la biso. Donc ils ont fait ça passe mingi parce que
na kati na biso tokoka kobimisa ba homme fort o ba ko sisa likambo ndeko dewa David azozanga na kati ba congolais eza soni ndeko dewa eza soni ngai na koma ko soni parce que moi parmi ba militaires ba kendaka Rwanda à l'époque pour récupérer Bemba Biarimana mes oncles étaient parmi eux donc ba kenda ba ya bazala logé pendant 2 mois na Sele oyo ba maman na biso ba ndai ko ndeko lambela ba parce que ba wutaki place au mission accomplie il fallait qu'il ba honorer bango mais nga lelo na okama ndeko dewa ikomo sala pasi mingi tozolela mingi alors que communauté internationale à côté la bisoté parce que tu es un pays souverain il faut rapport de force il faut salama il faut Rwanda sentir que nous sommes grands Zaïre grand Congo ya ibaka grand Zaïre on va prendre le Kagame pour positionner déjà l'armement quand la carte ya Congo juste permet la sac de manière que contre Congo c'est comme si sa réponse n'a pas chef de l'État que il suffit quand le moins pour na bombe pas il y a qu'on réagir mais juste quand le chef de l'État réagir mais tu vois que Rwanda a positionné Kagame a positionné l'armement la carte ya Congo que je sais la carte mabela ba congolais ndeko dewa soki muto na ko modire musée parce que lelo tinde to comme na ba situation parce que musée muta installer les biso ba biloko nyonso le Rwanda azana suprématie na biso na côté militaire na époque à Zaïre to yeba makambo te en plus ba beta masolo Congo ba beta ngo avec réalité ba beta kango selon makomi na bato ba mona makambo ngala kondana mingi ve na biso Thomas Lua katanga loba masolo je connais le Congo loba ke armée rwandaise tango yaka ba utu armée ba soda mobutu ba désarmaka bango te yango ba bandai ko kendo zongela ko sala attaque na Rwanda de rien de kodewa biso ba papa na biso ba kenda kuna bazo ba brevet ba protéger yango de kodewa vous comprenez contingent zaïrois vous comprenez donc eza makambo wana kutu te zake tango bato wana bayaki ba désarma bango mais ezanga kate ba soda o bazara voyou tina ba ramena biso ezali ba teti bazali yango te l'accès Kagame ki aya ko luka bato wana tina kati ya mabele na biso eza plan déjà ezalaki établi vous comprenez dewa plan ezalaki établi ngana loba ke likambo yo totika kolela Rwanda za pays ya muke ba okotela biso te Ukraine to comparer na Ukraine aza pays muke pays ya munene ndazo bundisa ye yango moni ba pays nyonso ya makasi bazokotela ye parce que aza faible mais biso to faible te kudewa to un grand Congo un grand Zaïre Mobutu place aza na tombe bazolela ko makambo na misu ne bande ko sala mate mais pourquoi lelo azate biso bano atikeli biso pifo atikeli biso kita to ko kolonga makambo to tolela nyonso Kagame na komba Kagame Rwanda Kagame e ko mosa na soni ngana ko maoka soni na ko maoka soni eza soni ndeko dewa la décision mise à l'arrêt que président jeunesse moderne sika wana auto kota page ndeko dewa décision suka il faut rapport de force Kagame azana ba grimace wana eza ba grimace yeba Kagame toleki Rwanda na nyonso lelo so otali na domaine nyonso toleki Rwanda donc on a pendant temps là Joseph Kabila a pouvoir nous avons armé ce combat de l'infiltration makasi ba bembe za la qualité est-ce qu'avec ça on pouvait aussi combattre Rwanda Mboka sa milenge dewa infiltration banda depuis 1997 infiltration bandi époque à Kabila fils Joseph Kabila infiltration bandi banda 1997 où on a vu un chef d'état-major rwandais dans ce pays un premier ministre rwandais dans ce pays tout le monde makambo belé dewa merci pour reconnaître yango merci rotala c'est ba toi tamba vanda ki armée comme déjà bafou comme foutu est-ce qu'on peut attaquer nation moko la armée ezali kaka bango na biso loko moko biso ba papa na biso bazali ba bien formé ta ba père na biso bazali ba brevet Israël ya formation ya mandoki mais ba père na biso ba koma ki ba instructeur ba komi bangonde ba élève un Rwandais qui ne connaît pas l'armée ayebi ko betaka mandoki ayi akomi si papa na ngai yende ye akomi mokonzi papa na ngai akomi kotala ye yango ba bando o eza armée te ko boma armée armée comme ya ba officier armée à série ya Mobutu zaki ya ba officier te tu bâti officier c'est que les officiers les loto tala tika à charge kana moto a Kabila Joseph ndeko dewa webi na zo miso isusu na 2001 tant Kabila le père akufi to yeba ki akufa pour na nini
tozali na baagression bana bazali na agression wana c'était Joseph Kabila. Tozali na Joseph Kabila na Kinshasa ye nde azwaki gouvernement armée gouvernementale mais banani bayaki na ba Rwandais lisusu na ba Ougandais lisusu c'était pas des Congolais seulement ezaka ba Congolais. Mais lelo pourquoi tozozwa charge ya mboka Congo nga ekoma kobangisa nga tozozwa charge ya Congo totika na mutu Kabila. Kabila c'est qui dans ce pays? Kabila za président ou asalaki ba prouesse na ye ba négativité zaki positivité zaki il est déjà parti. To construire phase nzela mususu soki ya sa kendaki boye biso to kende boye c'est tout. Tozo saka batu te na makambu o Mobutu o Kabila ils sont déjà partis. Nini il faut to sala sikoyo. Rwanda zo take biso to sa ni Mobutu abande ko bunda. Abande ko l'accent force à faire. Yango mo soda Mobutu biso na camp to zena ba arme pampa to zena galire. Et ça a plus de 100 ans. Et betara na puissance amando ki lelo sota armée na biso ba na galire. To zena ba munitions ba armement oyo lelo eza na Rwanda oyo ezalaki ya DSP oyo musée atika ngo kenda nyonso na Rwanda. Armement oyo ba dépense nyonso Mobutu asalaka Mobutu abande ko dépenser pour na armée abande ko dépenser pour na mental ya ba soda kolia ba soda nyonso armement. Bref to bundisa Rwanda ayebaki to amikolo ayebaki to ba papa makamna bango biso nde to bande ko eklango ayebaki biso nde toza ba papa na bango. Lelo boxer a makasi na Rwanda zate joueur makasi na Rwanda zate donc nani musicien makasi na Rwanda zate ok européen mutu bua kenda ko ma Rwandais donc bango kande ba oluka baza biso to oluka jamais koza ba Rwandais bango kande ba oluka koza biso donc bango il faut to lakisa bango biso nde ba papa na bango biso nde to bota bango il faut to frapper bango ba sentir que puissance ezali to mona ki na époque Kabila pe na matata ponyo na 2012 bazwa ki force ya masasi bakimaki bazwa force amando ki to lakisa bango ke to former au formation nyonso to zwi so bien ya ba 60,000 hommes et relaxer le côté so to tse bango sur le terrain te ba beti so to za ko inviter kaka force armée zo mona na te il faut un moko ba payer mikiebo e biso mona to beti boso so to coupe na armée ba communauté très sima na bango de tozolo kawazo ko ba départ et autres communauté azala sima na bango communauté azala sima ya Ukraine Russie continue au beta Ukraine te a beta ekaka c'est ça bango loba na bango ka bako ya te ko za makambo na bino moko no sa prendre na charge o baba musée aloba kaka liloba ne moko na tikala na mais nyoso ka copia te donc prenez-vous en charge vous êtes des hommes comme eux combattez sangwema likama mabele sangwema ndenge balobaka toujours bayemba yango donc le tala yango me ba Israël partout bazobunda ya likama mabele basara yango ma sécurité soki yoza chance ya kozwa ba identité misusu ovana ba boka ba paya kokoma ya bango abiso balende wao ba mettre Bob Gegombe tozaka ba congolais to lesika so kimelati madame kula za bon moité et famille nanga liboto bato ko za bon moité kombo ya dewa ekufa pour Congo pe kufa mais tant que dans bon moyi babike makileza ya Congo obunda pona Congo tozali vraiment la kokena mimosa tozali pas moi na mboka mettre Bob Gegombe les besoin ba image bureau ya voilà mettre Bob Gegombe ya ko kamwana ya pasi na regretter tant so comme on passe c'était vraiment mabete comme na bureau kitoko boye où ils ont la qualité pour le bureau à ministre bureau à un directeur général mais au côté on a quoi mon cosa un peu reculé c'est aux alliés où installer bureau awa vision nous allons par rapport à ça Ndegodewa j'espère que yoza kinwa netingai c'est ça la kinoiserie au bureau c'est venu tout mama na ba commune lokola ba limité résidentielle na ba ville na ba Gombe ba Willery na ba centre ville on dit vraiment tiens misono to ngabele siko Ndegodewa on a ébiso que c'est ça la kinoiserie c'est ça les quinois c'est soit être quinois ba quinois ba finga kawana eza ba quinois ba yena na 7 si to moni ba onde bazoya nde ba mo ofingisa ba quinois un quinois à faire à espérer toujours grand à bimisaka ba pouet sur muto okamwe état d'esprit
c'est ça yango ndeko dewa état d'esprit de la jeunesse moderne. État d'esprit dewa omoni lelo il faut tomber ma politique à proximité. Très bien. Tout proche de la population. Ngai natalai ke oeza na botami koto te. Nga za mwana kancha. Voilà te. Piaka ata musu loko la pe obiki na komi na ba piaka na sika ko kivala tena tomanga na siko melo ko mwa malamu. Ndeko dewa beaucoup ya ba politiciens ba banda sans ba bureau. Ba na passion te. Biso to na passion, l'amour du Congo, l'amour de ma jeunesse et surtout quinoa. To na posa ki ça se tomba ma ndeko dewa. Yo ebito ça no ma stade. On va pas citer tant le stade de tira la vide. Et zela niga biso ndeto zonga lisusu. Yango na photo zongi sa lisusu. Zongi sa to zongi la isusu ko lobela makamwa. To kenda la isusu sa to mema iso anguma ndeto. Combien sont les zonga ningi za? To zongi sa. Mais dewa Toro vanda te na Kinshasa na biso tozo komaka ke belé plus de 16 millions to ke bientôt ba 20 millions d'habitants. Stade à 20 000 places, il y a 80 000 places. Tu as dit que tu as sorcellerie. Tu comprends que tu as sorcellerie. Stade de Zalaka. Tu vas dire que match se bêta, mais ça se bêta. Victor se bêta, DC se bêta. Fibona nuye mo ba nego tondisa na 20 millions na tondisa marti. Yé mo nanu. Mais le petit ka Kinshasa ndeko dewa to fungola maboko. To fungola maboko Kinshasa ou bien bozonga place bo uta botikila biso Kinshasa to pesa mayele. Vision ni ozala vraiment retonga bureau kabakata na bureau kitoko boye bien équipé et aussi je vois vraiment que c'est comme s'il y a quelque chose déjà caché dedans. Vision ni ozala kati na ngo. Ndeko dewa j'avais voulu communier avec ma population, avec la jeunesse. Il y a quartier na ngai oyo. Vous approche na bango. Na ouais pour ça la bureau na enseignement. Mais biso nyonso ko sala lolenge mon côté. Il faut ko innover ko ya na mayela sika. Mayelo oyo eza batu nyonso te bazo sala wana mayelo ezara ine eza matière grise nzamba kitisaka. Po makambo na osalo ndeko dewa otambola omona ngoka to amukia eza mayelo nzamba pesaka donc na ye na proximité na proche à population en plus na bureau moko ya pamba te tambo et c'est ça nga siko émotion na vandi na mona bana ba uta classe ba oleka ba o bureau bana mike bana classe ba oleka o bureau fachi ndako fachi et ça nga bien parce que na ye comme proximité avec modernité proche à population na kati na base pour na posa ta on olala na oka on support les obeta ta na oka ba doléance pour nous se différencier là bande ko tombona ke bakendaka permis la population parce que bakomi na besoin la population ndeko dewa bango bayaka koluka mbongo biso toyo luka mbongo te yo déjà moni ba investissement autotie awa ça coûte mais to tiango pour la population pour na peuple pour la jeunesse toyo koluka mbongo te ngana e biso ndeko dewa et surtout que biso to abana to botana na bakancha biso botana na bakancha complexe nanu ezalaka te donc so pour na nzala menasa eloko te na ko e biso te itaku ngana bulo na démissionna pour na vana parler pour na sa makambo yango o za lettre na nga séparation à l'amiable en plus yo mo tangi mwende na signa le gardien de la jeunesse congolaise déjà patron na ngai déjà o apesa nga makambo eba que déjà na ozala gardien de la jeunesse siko to ça le ngotendeni c'est ça la politique de la proximité proche du peuple toyoka ba déshydratant na bango to mema acquis des droits to memela mokonza mboka alors que to uti pe ko sa stritika sika aide fachi aide chef donc tout ça donc aide fachi donc déjà na quartier netika Félix azo kota na ndenge ya mukete donc vous soutenir vraiment ba action mwana mboka Félix to consolider les acquis ou vraiment Félix Tshisekedi azo convaincre que yo le usage charge tant que président jeunesse moderne que ya kokumba comme ya fâché kota kati na bango nous a convaincu par rapport à quoi parce que comme la zone de la socialisalité pierre est fâché pour suivre c'est un côté kaka ba promesse quand ndinga lobaki rien jusque là de ces produits alors yo oza vraiment convaincu na nini pour couper sa vaccin ta ba jeune balinga fâché ndeko dewa tota ka guerre est na magambute guerre est eza kopa ba ça c'est la social tout na kati guerre est eza kopa ba ya quelques heures na ba congolais guerre est
eza copie ya quelques occidentaux na quelques congolais au baza assoiffé du pouvoir, au baza na moura komela makila ba congolais bango nde baza na base nango. Mais pona makamusu etali oyebi lelo jeunesse etambolaka na 3 secteurs de wana yebisa ko chaque fois toza na politique, toza na musique, toza na sport. Donc na 3 secteurs wana so tobandi déjà na sport touti na 0 tokomi na quelques biloko oyo eza ko promouvoir lelo jeunesse zo ba salo etongami wana. Vous comprenez? Zo ba 20 mai oyo ba rénover ngo wana. Kishasa na teno ngana na kenda te parce que makambo elekala ba katanga ba wapi non na koma kuna te moyena beta ngo ezate de wana beta masolo Kishasa. Tozalaki a 20 mai wana ezaki praticable. Marti wana sanction nyonso parce que sila te. Tozali na salle même pas ya ba sport de combat. Stade de basket oyo so mbula ezobeta inachevé mbula so beti match ekatani bokoti na ba vestiaire boki opema so esisi ba pepi raclette après bozongeli match. Mais lelo so oki ba place wana nyonso ekomi ba place moko ekomi ba site moko touristique même. Côté wana to féliciter mokonzi Kongo yango wana kaka tokie na domaine ya santé. Tout le monde ba hôpital mama yo mo ba finyo combien des ans de godewa. En plus 5 ans à Félix Aliboso et bandaki na ba accord ebele accord FCC cash tokie na mambo ebele. Mais mandat oyo nde yango nde to otalela mokonzi mboka yango siko to lobike tout kinois place azali o eza mandat na biso. To luke chèque na ya mokonzi te parce que zo luke chèque na yo mo kinois ba oseka yo. Ba lobake kinois o gangela ki Félix Bosali nini. Yango moi toujours ko s'en comparer na pouvoir à Félix. Dewa. On a biso kanga data lelo toujours ko s'en comparer pena na pouvoir à Félix. Donc pour Congolais c'est là, pour Kinois c'est là. Na ngambo na osiko lelo oyo actuellement c'est ko étant président jeunesse moderne. Moral ni de topé leçon nous peut ça ba jeune na lelo que nous basé aussi basé là ba kuluna na kimoyibi na kibanditisme. Et nous sommes nous apporter un peu dans 5 ans dans le chef de l'État. Kasi yango nde tobimi e afachi to surveiller ba miyibi onyoso ba voter ba koti na parlement. Bango to ba na komba Félix. So to surveiller bango te ba jeune wana ba ozwa misala. C'est déjà musala kuna. Ndeko dewa toi na posa musala parce que tout ça séparation est l'amiable pas privé. Parce que ça on appelle ça qui maïe. Aux difficultés à évoluer par rapport à ça la yango charge za makasi yango ale dewa tout ça là qui musala et pas ba ya ba privé auto pesa qui implique les loba société wana ezotambola soki mboka na nga Monique mwana azosala musala ki to ba pesa nga musala nga asenga musala na bi se ba pesa nga musala ba tsana chicote poso esimbi te ba chicote nga en public. Merci. Tout ça mwana mboka maître Bob Gigombe zo solo na yikutabi pesa musala chicote. Tout le monde a râlé. C'est le logo qui a Kabon. On appelle ça félicitations, mais pas mon amboka. Jean-Marc Kaboun, nous avons la président Makala. Tout le monde ici, vous allez pourquoi. As un seul politicien au départ contre la prison. Là, tu as qu'on est là, tu as dit que c'est médical la pote. Mais nous, tu vas contre ta cas. Attends, pas qu'il y a un ma bébé, parce que on est là. On se voit, c'était médiocre. On a dit, les autres, à mon Jean-Marc Kaboun, les a dit, bende, oh! Ça, c'est tout le coup, la bino. Tant que ça, ma bébé, mon akaté. Tant que ça, il n'y a pas de besoin de mon quand vous avez ça, on sécurité la boca, vous avez la carte. Mais lorsque vous la prison, ma cale comme yo, beaucoup de cas secoué à moi, boca Félix, le chef de l'État, de manière qu'il va pas bien s'habiller que je suis médical la pote. Maman, il m'a fait le mot en boca, mettre boca. Tout est la moto. À lui, la qualité, ok. Si la en vient sous, ma soeur médical, il va en boca, les alités. Ou, quand on monte, en boca, jamais Kabout. Ça, tout ce qu'on voulait, c'est les luttes qui ont. Ça se fait là, il est bon à monter. Moi, en boca, mettre boca de gomme. Moi, c'est juste parenthèse, mon pied. Et nous, la caméra, on a. Solo la sikona mokonzi ya mboka pendant 2 minutes. Solo la vraiment mokonzi ya mboka na moment oyo batie moi la mboka Kabuya informateur à le premier ministre pour organiser le gouvernement. À part ça solo là aussi 1 minute sur la génération la jeunesse moderne oyo nous va baser sur la Kinshasa mais dit que c'est une aussi élargie par rapport à Congo Mobimba. Nous avons des difficultés juste parce que on installe on partout. Maintenant dit que les Zamba Rosana yo parce que la Congolais, c'est que les Sikamote, c'est que Ekoba partout. Et bien, t'as bon rôle de Séguéli. Dans la caméra, c'est là mon respect sur la gêne. Bon, pour la Mokonzambo, quand on a papa na biso Yambo, donc biso toi ba nae, donc toi ba lisu nae, ndenge Congolais nyo soit za lisu ya fachi place azali.
lelo na osenga kana mokonza mboka bato nyonso to voter wana toyebi ke to wana pouvoir o baloba pouvoir démocratique mais na mboka na biso no ekoma na pouvoir démocratique te tozana na pouvoir autoritaire donc côté autorité na gérer bato wana au peuple na comprendre ndenge mboka gérer magate ba voter kaka bato kaka ba compétent na bango wana nde ba elisusu donc yo soki kozala na miso ya makasi te nde tobi de fachi soki kozala na ya makasi te biso nde bakinois baoseka biso donc towana mposa baseka biso te biso tozala wana mpo tosurveille bato wana nyonso oyebi ndeko dewa tokomona pays démocratique bato basalaka mosala mingi eza badepute na ministre wana politique nde badéfinir yango en tant que adjectif donc ce sont des députés et les ministres qui participent au gouvernement bango nde faut tolandelaka mingi po bango nde baogérer au quotidien makambo ba congolais gérer mboka au quotidien chef de l'état gérera te chef de l'état il est là pour signer à mon avis ba avancement makambo zo salama bato ba gérera biso po mboka etambola eza ba député na ba ministre bango to beta c'était mokonza mboka tuoyo kolalisa misu te na ba député nommé muto ya kozana na maela kosala musana intérêt Félix nommé muto ya kozana intérêt kosala pona Félix Tshisekedi yo monaki na ba élection bato tout batif logo na po ba voter bango donc c'est que bato wana ba yeba ke sans yo ba voter été donc yo ndoza numéro 1 yo ndoza garant donc to boyi ba c'est ka régime na biso président donc sala musala nzamba za na yo déjà po bato ba ofinga wana eza na ngo ba makelela wenzi donc nzamba za na yo apesi deuxième mandat to ebité tam super référendum ero yande to préparer déjà to ebité donc zala wana nzamba za na yo apesa yo bwanya ndenga mesana ko pesa yo pona bato bien ko kenkena oyo to bande oyo ya yo moko kongola asuri aseka muke papa na ngai même ata na courant pamba na mai oyo mo vanda au moins minute muke koeke mais on est derrière le chef de l'état to na sima ya présidence sima ndako na kaka sima ya ndako ya président donc nazana na gardien du temple sima mokonza mboka donc na okengela temple donc koto déjà donc mais koeke sikoyo muto aza sikoyo na basankusu place président za la raté a mona te ya likala donc ça appelle ba jeune bilenge na yo zo kamba surtout bilenge ya mboka oyo eza maya sika jeunesse moderne ezala déjà mais structure à sika est difachi ya mokonza mboka donc bino tout bo s'adhérer massivement pour tolandela mboka pour tolandela intérêt à ba congolais toujours consolider les acquis du chef bola moi chef makamunyo so chef azo sa malamu faut to consolider yango donc jeunes nyonso partout aux alliés ça déjà de fachi partout aux alliés landela makambo mboka surveiller mboka contrôler mboka et surtout les Kinois ndeko dewa nazo belela bana kisasa eza ya biso baba baloba sérieusement baloba biso tout bana 1900 mais moi na 1900 to tikala ka bana 1900 te bana 2000 pe bazali c'est que bana 1900 bazana éducation au pesa na bana 2000 donc c'est que to sépara donc biso na ba dewa boye na ba na ebité soki ndeko Benjamin pas à moi na 1900 donc to sépara na bana 2000 to comprendre que génération mususu ya il faut tout impliquer ba valeur tout impliquer idéologie donc ba jeune à Kinshasa mais on a bien moi question moi mettre un qui moi qui to la moi qui on va chuter nous allons nous ça tout le monde que c'est bureau de habiter ce bureau où vous allez baba base ya ba solo ou bien que c'est le collègue qui protège jeunesse moderne la bureau où ils la partout ba commune surtout pour sur la qui ba jeune parti que bazali ba ko kota kata masolo aux obetela mbonda la mokwalelo et normalement où ils a base siège pena yango yo mais ba circuisal nango ekozala na ba commune nyonso faut représenter on a retrouvé déjà bande ko so autant ya manga la fois passée ya masine ba venga ba on tina ina ko babila kuta à la siège donc ils avaient na matonge na mona ki pesika musu ba voilà comme la mona soiki masina et soki matonge le na ko bien wa
côté mosusu nayebi te soki vision eza ndenge nini par rapport à leso parce que vision ya Faci obi aide Faci c'est vrai eza quand même répandu partout na kati ya biko bisa kitya Congo mobimba déjà tobandi masolo ndeko dewa tokota malembe dans notre temps en temps towelaka te pepe misolo ezali te sikoyo osuka nango ndenge nini baformule ezali mpo na moto akotela kati nango quelles sont les conditions ndeko dewa contact kozala ndeko dewa oyebi masolo ya Congo kotala mosolo te tala nzambe po mboko eza mboka nzambe mane koyaka lisusu te maître yango yokana explique omoni peuple oyo tozokende vers bango eza peuple ya nzambe kaka na kati wana nzambe akosisi bafutaka mwa lobeya mpo bakota bon bafutaka te bafutaka lomeya te mpo kota mais organisation ezali mais organisation ya bino moko wana eza bamoyen moko insuffisant mais tosengaka ke bamoyen uta libanda vous comprenez mais toza na mboka oyo eza na plus de 100 millions ya bato mais pourquoi te na kati ya bato wana mpe bamona idéologie eza kitoko basoutenir tosenga basoutien toboyi soutien te nini sikolo lelo soki bandeko mosusu balingi barejoindre bino bakoluka bino na banimero nini bon déjà bandeko nyonso oyo balingi bacontacte biso oyo balingi baadere na biso totambola na bango ensemble mpona idéologie oyo ya aide Faci kolandela les acquis du chef baoyo bazoyiba tozotelemela baoyo baosala malamu tozokumisa tozolandela mboka tokobanda na baquartier bachef du quartier fo bazongela bakita na bango po soki basali mosala te quartier kozala toujours na se omoi ndenge ezalaki liboso tobanda likolo na chef tokita te tokobanda na se tozomata tobandi mpena na bachef du quartier tobandi kolandela ti na babugumestre ti tozokende ti wana nde tokomona mboka ekodevelope okomprendre dewa donc bato nyonso balingi bajoindre biso numero na biso eza 081 94 45 355 wana baobenga soki bazwi moto aza dispo mpona koyamba baapel koenregistre baadhésion ye wana donc 081 94 45 355 kombo na ye Joël Mumbe donc soki bobengi ye mbala moko ye akoyamba bino bokoadere kitoko mais oyo pa alingi abenga nga moko numero na ngai eza 090 60 160 90 nazala na ngai na de numero te numero wana kaka moko 090 60 160 90 eza numero ya WhatsApp eza numero nyonso donc yango wana donc c'est ça tolingi Congo mingi tozosala makambo nyonso dewa mpona intérêt ya Congo mpona intérêt ya jeunesse voilà ezalaki plaisir mpona biso ya kosala lelo na mwana mboka maître Bob Geko mpe azali président jeunesse moderne toyaki vraiment surprendre parce que toyamba ye atu il fallait quand même tout sur le terrain étant en investigation toujours mon ndeko lesalaka mpona kofaire découvrir bato bazosala misala malamu komonana ndeko azali parmi bandeko oyo tosenga vraiment na mokonzi ya mboka mpe na baye bazokamba vraiment mboka en tout cas il fallait kopesa ye confiance makasi parce que à travers ye même bacomportement tozomona lelo komi mingi lokola bakoluna bameyibi bandi jeune aza susu kocomprendre te qu'est-ce qu'il doit faire à travers maître Bob à travers structure na jeunesse moderne et pour permettre bacomportement ya bato ezwa quand même civilisé.